Bonjour, bonsoir, bana mama, bisika nyonso bozomi bambote na kombo na Yesu, nzambe na lula bomba pe abatela biso nyonso la famille, j'espère que toza bien, na mawa pe na ngolu na ye muto abatelaka pe apesaka biso pe na ye ofele, oyo mokili apesaka biso te, me yende apesaka biso, la chaîne, la famille, bana mama babone à Noëlla TV, balandi à Noëlla TV, en tout cas, y'en a à manger et à boire, na ebite, bazozo boko kimela kote nini pe ngambu nini yango boko bata mama ekoyinda balobi ya mutu abatami aleki yo na mayele po tiaka tembe te na mutu oyo o baloba eke azwaka te azwaka te balobi eri azwaka mama mutu nyonso ayebaka eza neti balobaka ke muyaka azwi le 30 donc moto nyonso fo ayebake muyaka asi bafuti ye muyaka asi azwi muyaka oyo sikoyo ya lelo oyo tozo kotalela oyo tomonaka na réseau sociaux ekitaka emataka neti Karine Mokonzi oyo balobaka bapesaka bakombo nyonso oyo ya mokili oyo bapesaka na moto bapesa na Karine Mokonzi alobi bofungola matoi be boyoka bien nakotiela bino nakotiela bino ken piana balobi ke azali petit ya nani ya boss Dimi Bella mobali ya Karine Mokonzi la baron ba o batiaki tembe ke boss Dimi Bella akobala Karine te ekita emata bako contredire libala wana pe bako contredire mariage wana ekosalama te eza kaka ba base eza kaka ke Dimi Bella aye kaka po babwaka ye po ayebala na Karine Mokonzi mama ye boko bata makote nini na ebite mwana mwasi oyo alobaki abando beta sete asali ba life ya ndenge nyonso ya kokalinga ya tokisa ya koyita na makala boye toyebi te aokimela kote nini oyo alobaki Dimi Bella jamais akoko bala Karine Mokonzi mwasi oyo ya pamba na réseaux sociaux azanga tina Dimi Bella aza na valeur oui toboyi valeur na ye te azali mobali oyo aza na mbongo azali mobali na kati ya mibali pe azali mais bolobi akoko fiché na Karine Mokonzi te parce que réputation ya Karine Mokonzi eza kutu na tina te akoko fiché na Karine Mokonzi te na yebi te bandeko Dimi Bella boss balobi asi aye deja na kati ya mikili ya poto asi akomi asi anyati balobi hélicoptère nde moto akozala likolo azoko bwaka ba invitation moto te 2 personnes 3 personnes mama boko mela mai na tonga mama ekoyinda poto ekoyinda bakoloba yango nini yango yango nini yango azwaka te lelo azwi botala ezalaka bongo bato bazwaka te soki bazwi mutu nyonso fo ayeba mutu aliaka ngombe te mokola kolia ngombe akolinga kaka maboko na ye mutu nyonso anukuta solo wana ayebaka ke awuti kolia ngombe paske amesana kolia bapundu bangai bamisili be mokola kolia ngombe alie soso bavoisin bakoyeba se Karine Mokonzi ekomi tour na ye o batiaki point ke Karine akobonga te Karine akozwa te Karine akosala boye te a sauté les premières de la classe bana mama bozela natila bino ken piana nde petit penza ya confiance ya boss Dimi Bella papa ya Arieta Bella ye moto azo confirmer azo kolobango na haute voix azo loba ke bozela Dimi Bella boss asi akomi deja na poto donc baza na préparation moko yango bomoni Karine Mokonzi la baron akoti maki azo yoka na susu te est-ce que boyoka suta bungongo na ye akoti maki baza na préparation ya basale baza na préparation ya mariage oleka ndenge nini na place nini bato combien bainvité bakozala combien donc mariage moko ekozala ya classe balobi peke nini balobi invitation moto akokabola yango eza nani hélicoptère bakotuna ke yango nani yango oyo abali baoya kotuna
mama chroniqueuse oyo la congolaise oyo communauté congolaise babetela milolo balobela ye mabe nyonso ye nde libala na ye siko tokotala bazozo bakokibela wapi bato balobaki ebele bakokende wapi bana mama bozela na tiela bino ken piana bino moko bolanda ken piana eske bokontredire ken piana ke nyonso azoloba eza lokuta bana mama bolobaki eza lokuta azokosa bozela na tiela bino tolanda yango biso nyonso na bokebi boyoka via ye po basala organisation na bandela c'est Pauline Lumba RDC Monde c'est nanga Pauline Lumba RDC Monde vient na Gauthier Mascotte vient na Jimmy Bela au patron azana biso déjà na photo libala kala mingi na Karim Mokonzi babala na ko Karim libala Karim bientôt là via ye po basala organisation ya basal biloko nyonso tout déjà ils ont écouté vêtu aye boye mariage Karim bientôt Karim azobalana na vient na Jimmy Belao libala pesa kala mingi te awa soki veninga ye boye ba louer basal a louer nyonso tout parce que akotambusa Karim na hélicoptère akotambusa Karim mokonzi na hélicoptère na mboko oyo hélicoptère ekotourne boye mariage ya Karim hélicoptère hélicoptère ekotambola nano journée siko prix oyo baopesa nde vetimi toyebi te basala nano hélicoptère nano beti eyebwaka pena baflash ere mariage Karim Mokonzi e Jimmy Belau babwaka yango Belgique ezokita nani ndele baokama mariage ya liboso bamona hélicoptère ezobwaka bainvitation parce mariage wana vejino abi akoinvite mutu te akobwaka bainvitation en likolo hélicoptère yaka na yo yaka voilà merci beaucoup bana mama bozela na bandela susu parce que bato mosusu peut-être bayoki te bayoka ndenge keni mpe nazoloba bozela Almira Moulamba oncle Patrick Abisi c'est Pauline Lumba RDC Monde c'est nanga Pauline Lumba RDC Monde vient na Gauthier Mascotte vient na Jimmy Bela au patron azana biso déjà na poto libala kala mingi na Karim Mokonzi babala na ko Karim libala Karim bientôt là via ye po basala organisation ya basal biloko nyonso tout déjà ils ont écouté vêtu aye boye eza mariage Karim bientôt Karim azobalana na vient na Jimmy Belao libala pesa kala mingi te awa soki veninga ye boye ba louer basal a louer nyonso tout parce que akotambusa Karim na hélicoptère akotambusa Karim mokonzi na hélicoptère na mboko oyo hélicoptère ekotourne boye mariage ya Karim hélicoptère hélicoptère ekotambola nano journée siko prix oyo baopesa nde vetimi toyebi te basala nano hélicoptère nano beti eyebwaka pena baflash ere mariage Karim Mokonzi e Jimmy Belau babwaka yango Belgique ezokita nani ndele baokama mariage ya liboso bamona hélicoptère ezobwaka bainvitation parce mariage wana vejino abi akoinvite mutu te akobwaka bainvitation en likolo hélicoptère yaka na yo yaka voilà merci beaucoup mama ekoyinda nakanisi na banzi mokolo yango wana ekoyinda mama na ngai libala eutaki na nzambe libala ya boye sengo na likolo libala Karine Mokonzi libala ya boye esengo na likolo bato oyo batiaki tembe bato batiaki badoute nakanisi boyoki deja somo flash oyo Ken Piana azalaka mutu ya boss Jimmy Bela donc a confirmé ayebisi bino déjà que
baza na kati ya préparation boss Dimi Belau asi aye deja aza na kati ya mikili na poto, donc baza na kosalaka préparation, baza na kosalaka programme. Boyoki kene hélicoptère wana bakobengisa bato te, donc bainvitation bakobwaka yango na likolo. Oyo akozwa aza na chance, oyo akozwa pe te yebela. Baoyo batiaki monoko batiaki doute, bokomona kimono ya mesu bolimbisa, bokomona bino moko na mesu na misu bataki Kongo babiso baoyo na mesu, baoyo batiaki tembe bokomona yango na misu. Mama ya YouTube Karine Mokonzi la baronne, mama ya Arieta Dimi Belau, donc balobi ke libala na bango disipe, donc baoyo bataki tembe bokomona yango. Boyoki bino moko Ken Piana asi abeti deja mwa flash ayoko loba deja bobongama bato Afrique du Sud bobongama, bino botaki tembe bobongisa ba kamera na bino ko bolobela yango bien ke libala oyo tolobelaki Karine oyo tobetelaki tolo tolobaki Dimi Belau kobala yete ekomi boye nayebi te boko ebatama kote nini tozo comprendre te, soki bokotalela yango mpe kote nini toyebi te, paske mokili mobimba communauté nyonso congolais bakotala yango na misu boye balobi nzoka nde ezalaki nango baje ekomi nzoka nde na ndenge ya boye. Mama biso nde balife nde na balife, biso nde bavideo nde na bavideo. Mama mutu akima te, bazozo bokima te bozala wana po bomona tombwama ya Karine Mokonzi, bomona esengo ya Karine Mokonzi, paske po ete ya bino ke na vie ya mutu botiaka pointe na vie ya mutu botiaka ka vrigile. Siko yangoyo ebaloki 9 ekomi 6 4 ebaloki kiti zwa ofande lango soko boyi sala mokili na yo. Merci la famille nazotika bino tozozela kaka ba préparation yango kaka ba Karine Mokonzi bomoni azoyoka na susu aza na préparation akoti nanu maki po bazobongama kosala nyonso etikali moke akopema. Merci la famille nazotika bino noso boza video na biso kaka boye boza video na biso bo partager bo like bo aimer bo panzela bango sango bo panzela bango ba yeba ke Dimi Belau asi aye deja na poto préparation bazana ko sala ngo deja hélicoptère akobwaka nde ba invitation. La famille na sotika bino merci I love you nalingi bino pour l'amour de Dieu. En tout cas la famille na sotika bino merci to partager to like to aimer to s'abonner. La famille eko salabiso bien Ida Galiana d'amour, Mama Ana Tengo, Madesuna Loso, donc toza ebele. En tout cas bisous na kombo na Yesu. Merci, bye la famille.